Bote na bino ba maman na nga bandeko na nga ezali nga Muna na kati ya chaîne na bino Muna numéro 1 chaîne oyo tozolobela masolo ya vie. Baninga na nga na lisolo opesa bino lisolo epesi pasi epesi mawa boka lisolo. Invité moko abengaki nga alobi Muna likambo yango elekaki samedi abenga lobi na dimanche mais lokola nazalaki occupé nayebisi lisolo na oyo tozwi makambo ba information nyonso apesi nga nayebisi lisolo no na opesa yango dans quelques jours yango wana na opesa bino lisolo ndeko ya mwasi abengi nga abi Muna nga nazalaki na nga invité nga na fête ezali marié invité nga na fête boyoka lisolo baninga na nga s'il vous plaît lisolo yango na kamwa epesi pasi mpe mawa alobi Muna nga nazalaki invité sika nazalaki na table nazalaki nazamona nyonso te mais naza invité omonika invité so bainvité yo oza no charismatique oza na enveloppe na yo oza na makambo no bien ovandi na ozomela pe na ndenge ya propre voilà alobi couple marié babimi makambo nyonso eleki bien ndeka moninga bali sepela ezalaka tobimisi marié baninga na nga abi Muna esili te tokoma kaka ba 1h 2h du matin avant fête ici oh maman pasteur abi couple yango ezali couple moko chrétien voilà famille chrétienne makambo ezalaki un peu vraiment très chrétien église penza ya ba o Fally Ipupa o Ferré o Papa Wemba o Afrobeat o ba Burna Boy o ba Beyoncé o ba Yana Kamura ezalaki te ezalaki kaka ba musique 100% chrétienne biso tozobina biso tovandi na biso ezalaki nango bien ozomona ba rythme moko ba rythme bien la musique ezalaki vraiment 100% chrétienne voilà ayebisi nga Muna esili te tomona kaka maman pasteur aye banda koswanisa DJ mobali sikoyo atelemi esika azalaki na trône na bamarie ezalaka kiti ya bamarie etu mwasi abandi opanike mobali ayebisi non nazoya maman pasteur abandi kosimba DJ koswanisa ye azwa kaka urne mpo batiaki urne pembeni ya DJ parce que ezalaki protection esika couple bazalaki ezalaki komonana batiango pembeni ya DJ bato mpe bazosurveille makambo nyonso maman pasteur kole DJ azwi micro DJ abwaki bitumba askole kaka DJ mobali ya marié a intervenir puis maman nini problème nini ye sikoyo ayebisi nga Muna bomba anonymat o nga na filme mais na kofilme wana ayebisi oza na droit filme te tika kofilme eza gentil te benabiyabi te nga na otémoigner ezalaka te ndeni mama pasteur mutu ye mama pasteur mama église mama kambaka bana ye mama azali mama botie te azali mama ne spirituel ozobalisa mwana ozoswanisa mutu ozokole mutu ata problème nini ezali il faut fête esila bo réglant entre bango nga nayebisi mo sikoyo baweli nini alobi Muna na nga na yo nayebi te ntango nazofilme esalaki même pas 30 secondes bayebisi mo tika kofilme ezalaka te boye na boye oye na fete ya moninga ole omeli obini oke filme makambo ezalaka te boye na boye akati alobi te loka nayebi Muna numéro 1 azali chaîne na ye balobelaka masolo ya vie eza masolo mpe topesa conseil nga nabengi na obenga o Muna yango na bandeko moninga abengi nga invité abenga ayebisanga likambo oyo na kamwe alobi toyebi te maria bandi olela robe ebebi na bapoudre na bafond de teint nyonso mobali azokalme babimisi marié batie na amoni ntango basale bato mingi bazwaka basale loge ezalaka kuna mpo maria s'échange fete ekatani mama pasteur abandi koseka lokola ndoki moko babandi koseka bazowolola ndoki mama bato ezalaka te mwana azobala oke esala scandale likambo nini ndoki église no tokoya te ndoki en tout cas ngai nazo comprendre te eloko nga nakoloba ye mwasi na invitango ayebisi nga nayebi te eloko nini basali eloko nini tosali nge eloko na oloba mutu aza mutu bapesaka confiance kaka na Nzambe en tout cas ata aza papa pasteur ata aza maman pasteur poso azaki maman pasteur asolo akosala jamais baacte oyo asali ezaki ndoki moko emonani en tout cas sans effet na soki maman pasteur yango yesu aza likolo ya makambo nyonso ye mutu apesaka vie ye mutu apesaka libala soki yo maman pasteur oyaki mpo obebisa libala bato eza échoué ye mutu oza échoué libala ipare libala ekozala bien fête ekatani bamarie bazongi na ndako ndenge ye mwasi wana ayebisi nga toyebi te le comment du pourquoi mama pasteur asali scandale soki mpe zuwa soki nini bayebise soki ezalaki mwana no oboti ya bala ekongo osala scandale aboye mama pasteur asali scandale na fête ya mwana na ye tolobaka eza mwana na ye spirituel toyebi te yango wana nga mpenza
confiance na apesaka na bato te. Oh, naza na likambo na nga nake eloba na mama pasteur ou bien na papa pasteur. Non, même Bible elobi, hein. Confie-toi à Dieu. Vaut mieux qu'on se confie à Dieu que de compter sur un homme. Totika non makambo oza na likambo kimi, mama pasteur, papa pasteur, nga naza na problème, sambelelanga ebongo nzambe aza na likolo asali makasa, asali nyonso, asali biso aza wapi. Non, confie-toi d'abord na nzambe. Ensuite, okomona bato makambo susu nzambe pa retoucher o esengeli oza na soutien moral, soutien financier, soutien physique wana kaka boye. Yango wana des fois bozopesa bamama pasteur obe bapapa pasteur trop d'importance, tala bazosabote bamariage, tala bazosabote makambo oyo ezali acte moko acondamné parce que eza kindoki. Jamais maman pasteur okosala acte wana parce que omoni limutu azobala même kutu bainconnu so otambola na nzela oki kaka baklaxon pamp yo otelemi omoni marié olobi na marié félicitations hein? Voilà, Maria Sepel. Alors, oyebi ete, hein. Et bon, penza maman, moi, na yo, azar na écurie, non église, na yo. Ok, le soin ici, moukola, li bala. Franchement, je suis choquée. Je suis choquée, sincèrement. Oui, ça, on a des commentaires. Pour nga akat église, wana, atika piko se confie na maman pasteur. Maman, na liboso, papa, na liboso, zali nzambi, s'il vous plaît. Et puis, le quoi la bali, papa, na ye, maman, na ya, zasko, mo bali, na ye. Totika makambuli kamumke, pasteur Sambele Langa, pasteur Boy, pasteur a bien bazar. Mais ma BP tala ba acte bazo sale. Je suis désolé. Soza na likambu kende na chambre no fukama osambeli nzambi. Nzamba koyoka yo parce que nzamba lobi, il est tout près de ceux qui l'invoquent. Si tu m'invoques, je veux te répondre. Boti canon s'il vous plaît. Tala ba acte basali. Moi je suis choquée. Moi tu fais ça à mon mariage, maman pasteur, mais nako beta ou d'une force, mais c'est pas possible parce que c'est mon jour. Je veux pas que aucune personne a gâché jour nanga parce que ça a moko spirituel. Déjà, liba les a passé. Batu bazol ka libala. Yo bali okende muto yo bundiso na libala na yo. Ah non non non, il faut que dénoncer ba acte wana. En tout cas, ndeko invité ndeko moi si ozaki invité na fête wana au pesinga lisolo et pesinga kutukanda, mais vraiment ils a toujours dénoncer ba mauvais acte, s'il vous plaît. Vraiment vous pouvez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Zalinga Mouna akati ya chaîne na bino Mouna numéro 1 chaîne Otolopela ma solo ya vie baninga nanga na pesi bino à bientôt. Na pesi bino vraiment à bientôt.